Bingine banakimbilia huko, bingine banakimbilia kule. Ezali makambo ezali koleka na kati ya Durban, tozali direct en direct awa na West Street coin na Point Road. Esika oyo ba Sud-Africain bazali koya ko attaquer ba étranger. Ce que vous allez komona oyo ezali ba police ba utu ko kimisa bana mboka oyo bayaki na esprit mabe ya ko attaquer. Ezali oya bino Peter Mukendi nazali kozula bino direct ba interpréter te ngamoko nazozwa image. Ngamoko nazali kozwa image. So nazwi te ba ko interpréter. Yango tozali kozwa direct nazana kati ya ndaku. Donc West Street coin ya Spa nde esika oyo boyokaki masasi wana elelaki. Ezaki tout juste na John Mina West Street Point ne esika oyo mabe ezaki. Donc mabe ezali penza ya kosakana te, eza ya kobeba, eza ya koinda. En direct Peter Mukendi. Ba magasin nyonso mike oyo ya biso ya ba Ethiopiens ba Congolais ezali ya kokanga. Kozali ata shop moko te oyo ezali polele. Oh, j'ai des bruits dans ma main. Mango, you go in. Fanya jamais ma vidéo. Don't la shutuka. Ndio kutosha hivi nje. Bibi alisema Tozali na hotel ya Oboyoka kakombo ya Coastland Hotel na West Street. Wana pe ezali mabe eza ya koinda. Nazali kozula bino image ba interpréter te. Ote ezalaki boye ngamoko nazozwa ngopo interprétation ezalaka mabe. Ezali makambo oyo ba utu kokanga 5 Sud-Africains oyo bazali na kati ya baki oyo nazali kozwa ngo bango na bakangi bango na bazokotisa bango. Ezali ba Sud-Africain oyo bayaki na tendance mabeke ba banda kobuka ba shop ya ngambo kotoyo. Soko ozali komona bango bazokanga bango parce que awa bazali na besoin batake ba salon ya ba étranger oyo ezali na West Street pembeni ya Spa. Bakotisi bango na ven wana ezali mongongo ya Peter Mukendi molobeli ya bana mboka. Bakosa bino te nazali kozula bino bilili ndenge esengeli ezala. Soki ezalaki awa te balingi bakosa bino. En tant que nazali awa nazali kozula bino image nyonso ndenge ezali koleka. Awa tozali na Coastland Hotel. Soki to bendi bilili musika wana bokomona ke ezali Ocean Indian wana ezali people move bisi ya munene ezali koya wana nyonso bozali komona ezali bandeko na biso bautaka na muchondolo ne balalaki kote ya Russell baye na kati ya Point parce que o awa ezaka zone rouge. Nazali kozula bino bilili po mutu akosa bino te. Batelemi na Coastland Hotel esika oyo bazali ko discuter avec
la police. Ba mosusu bango wana bakangi bango so bomoni venu wana tika na benda bilili po bakosa bino te. Awa ezali bakotisi ba mosusu bakangi oyo babandaki désordre ebandi sikoyo entre ba étudiants oyo bafandaka na Seaboard tika na zula bino Seaboard yango oyo ba étudiants oyo bafandaka awa babandi obwaka ba mai oyo babwakaka chaque fois. Donc Seaboard yango oyo bâtiment oyo ya Seaboard yango oyo na se nango tukiti na se ezali spa. Awa tozali na Steers déjà parti awa batu oyo bafanda na Durban na banzi bozali komona ke eza image vraie nazali kozula bino toza na Steers totambusi awa. Je pense awa ça va mutu nyonso oyo asi akoma na Pointe ayebi déjà esika oyo ke c'est comme ça oyo ezalaki oyo nakokaki kozula bino pona sikoyo soki kozala information mususu na kozula bino lisusu. Ingeta